Bonjour à tous. On est sur Hollanda, canal Futur One. Et si quand on a bino que vitesse à G makambu. Topé ça que lengi bino boyebi. En tout cas vraiment avant na loba na kopé ça bino ba bonne fête na bino vraiment ya Saint-Valentin. Babi lelo Saint-Valentin vraiment et si ka bozali ba marié ouais bi kazana moi petit chéri na e ouais bi kazana moi mopanzi na e bi si bino donc makambu na Saint-Valentin 2019 na ebisi mneza makambu na pesi vraiment ba mbote na ngai na cameraman na solo Jean Bilongo mon boss papa Dave papa azo pesa biso makambu elongo na yeme madame Betty Masengu o babi coach solo en plus moi c'est à pembe. Ouais, eza gusta la rosa o boyebi bo mesana kolanda ngai na canal Futur One autrement dire mama zwaka moi c'est à pembe. Donc muto pesa vraiment makambu vitesse à G koleka Android babi lelo Saint-Valentin boyebi kande ba lo barati chera boy na bimae salami nanga boy na bimae poya bimina boyebi nzembo na mutaimba ngo vraiment Blaise Boula. Et ça vraiment makambu. Émission est star au top. Star au top wana donc ce que lingo za grand. Lingo za star à solo fo les kana star au top. O ils na canal Futur One donc bo mona ba star ya solo. So lingi ba yeba yo. Nde ba yeba journaliste Gusta la Rosa. Faut les carrément na star au top pena donc et peso makambu. Bozo mona bino mo ba musicien solo donc boya bo sepela nengna lobela vraiment na ba musicien oyo ba beta ki concert na Saint-Valentin na ebisi bino eza makambu eza vraiment makambu babi hérité wata abeti concert na répétition na ye Fali Poupa abeti na Pullman makambu na ebisi bino Koffi Olomide pe abeti na Lubumbashi na ebisi bino Saint-Valentin ba concert oyo babi pe nani Fabrigaz Fabrigaz abeti pe concert donc muta beta ki concert parce que zaki Saint-Valentin et inda ki makasi mais sikoyo nani abeti concert makasi penza donc o batu ba sepeli na niveau moro boné bisi bino en tout cas ma vie rambo siko zali na pesi pena ba coup de chapeau babi Koffi Olomide na Lubumbashi abeti concert ya Saint-Valentin na bisi bino makambu vitesse à G et que zongi et siko za vraiment Koffi Olomide ba coup de chapeau à la kisike yazaka grand vraiment ka grand vraiment en tout cas ba coup de chapeau na bato ba beta ki beta ba concert na pesi bino vraiment ba coup de chapeau mais vieux rambo na bisio avec wa mystique oumela vraiment bon avant koluba non l'accès vraiment concert wana donc botala ndezalaki concert à Koffi Olomide.
Oh,
ouais tokendaki pena Lubumbashi de retour toye sunakine donc tokendaki vraiment toye bino mo bomoni vraiment concert ya Kofi ndenge betamaki naibisa bino donc na Canal Futur awa nulle part ailleurs donc na star au top makambu vitesse à G avec Gusta la Rosa oyo opesa makambu journaliste même obolinga mikolo yo vitesse à G kandi na ebisa mino koleka Android avec Mama Betty Masengu moi c'est solo coach oazo coacher Gusta la Rosa donc ndeti ba nostalgie o Kofi ayembi ndeti ba salo zonga na kodaye soki ozongi te okokuta sangwa milelo po ata kutu moto ya betaka ngonga ya katoliko jama kosede menamu te alidor menamu te je t'adore star au top donc batika vitesse à G donc bolanda ka vraiment Canal Futur One be mission oyo donc yili bino vitesse à G na star au top bomona ba musicien dégâts bomona vraiment ba concert to andoche la bino bolanda oh non bando bolanda te donc bolanda ngo vraiment awa nulle part ailleurs non puis ça ba salutation na ngai vraiment na chi va mettre avocat et si kaza vraiment ba coup de chapeau BBC Itokia babi mama ya solo vraiment restaurant mama Gina wa vandisi makambu yende vraiment makambu Naomi wazaka pembe na Gusta la Rosa boulégère garçon de Jeep Lix landara vraiment star au top et ça là au grand garçon on a pesi bino ba coup de chapeau donc ba bonne fête ya Saint-Valentin makambu vraiment babi nani azaki na nani te po ba Saint-Valentin wana doko esika moyeba mobali na yo ya solo vraiment donc kolinga te mobala kima yo na Saint-Valentin bino boyebi makambu vitesse a ndenge zalaka tout remoi na moluba yo bino nde bosimbi funa shidi mama wa simbi aveni masano ya shidi na pesi bino vraiment bambo tebele ba coup de chapeau na cameraman na solo genre na qui vraiment concert wana ba bambi Kofi mbongo ya GT abini donc na ebisi bino ba générique penako atindiki kutu Sindia bini vraiment banzem na mo ba mina tata mobimba boyebi bino mo ndenge vie quadra bina rango star au top nde makambu Olish Makwaka Nyamana Morana autrement dire Liborantama et si cause vraiment bambo tebele na pesi vraiment Paolo qui tous des bundes tatanga dantaba babi misuni toti ki la ye quoi on a des vitesses à G avec Gusta la Rose na lingi bino mingi ciao.